à travers le monde, c'est votre humble serviteur 207 de la presse. Moi, na mobali ali tutu ya Moumanazolo. Quand ndenge zalara na Feza TV RDC ya Bella Dinganga, moi na Londres solo, tu as qui réunion, moi ba songi za ya moi réunion, mais na kuta ina mutu moko bana poto bo tu na ngebele bana monde na bo tu na ngebele. Faut que to soane par rapport à G Zuma. Merci beaucoup na image. Tozana moi ça pembe. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va rare beau point. Non, Nazali. Tout cela entre nous, pardon. Oh, Nazara wapi ngayoyo, ngayoyo, ngayoyo. Ngayoyo. Moto boye pena obiki ngana moni ko bimilelo. Non, non, Nazali, Nazali. Moi un mot par rapport à Ser Nayo na biki obanda ko tala yo zalaka na ye parce que yazagine très social. Moi un mot par rapport à disparition. Moi ezaka ezali maloba ya mawa parce que tozole là donc mawa vraiment makasi pas eza na mitema donc maloba loba ezaka ka mawa parce que touti kozoka kala mingi te pota ekauki te et pota mususu lisusu etimwa milikolo ya pota wana donc ezaka mawa mingi. Vous avez pas occasion quand même ya kozala na ye to ko jouer sur scène? Non. Non, 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 non. On a vraiment occasion de été parce que ça arrive des fois, tout ce qui a koufi, batu balinga ko mitupie ba parole. On a vraiment temps à cause de été, na joué na été, mais je rêvais un jour na jouer na ye, surtout na ballet parce que na linga ko bina, voilà. Na rêvé un jour à na kassetai, na kassetai, donc voilà. Mais ça les bon, mais na mona ye na matanga ya Arnaud. Il y a moi, on a vu ce moment qui protocole numéro 1 quoi. Donc voilà. Lelo sikoyo, moi mes attentes des autres alara na moment ya ba petite communauté bi que to compte sur na place wana te. A commander pourquoi air mutu a kufi et so bota kaka mutu entre association na famille. Ni nezara. Bon, et si kanyo so batu bazali, makamba ezanga te. Ba comédien baza batu, famille pe baza batu, sont toza famille. Il y a Azali de côté Makila et biso toza côté Moussala. Et aka loko moi na papa maman mo pe baswani et loko mabe wana ezate. Donc naza na commentaire ya tia likolo wana te ezaka famille. Donc famille mutu et tout ani donc ezala ngo pe malamu e ko s'arranger nango. Donc voilà. Voilà. To koti sikona makambo batu ba yebisanga bazo yebisanga belebele Lise. Ba yebisanga babi te za malembe ko to ke malembe. Olingara ko tourner te pourquoi ba film et internet. Film internet, mais nous on a tourné à 4. Tourné à Batunayo. Batunanga comment? Problème nanga zanini, zoom ozo seka. Problème nanga zanini. Nazalaka nanga na kokakate tournage lelo lobby kuna. Na pembo. Donc non non même pas. Non non pembe nanga tellement naturel moi et bébé sangote. C'est un problème te. Mais na kokakate chaque jour. Mais ezala ba mususu nzamba pesa bango makasi. Abanda ko tourner na chaque jour. Menga na kokakate. Donc c'est ça le problème. Tant que nous tourner koto, ce koto va benginga moyena kende zat parce que na kokalanga na tourner ki lelo, na tourner sur lobby na tourner lobby wana. Na kokate wana vraiment na za clair na kokate. Donc on a kokaka na salaka, on a kokité na osate. Na kokaka ya bandeko na yo boso wana bango bien relation les kaka. Non. Parce que yaki avant l'heure na kota ki hein, na koloba. Donc naza na komi benga maman sociale parce que benga nga déjà maman sociale. Oui, naza maman sociale. Muke nazalaka nango na kabolaka na tout le monde. Et sengo nanga na kabolaka ngo na mutu nyonso. Donc tant na kota ki awa mutu tu azalaki na besoin to solo là, na solaka na mutu nyonso alors mutu nyonso nazalaka na besoin solo na mutu nyonso batu pe bazana na besoin solo nanga. Donc nazalaka na problème na mutu te. Mutu nyonso naza bien na ye. Donc voilà. Et voilà, si quoi lelo parce que surtout le baboye parce que mitune zo ya moi belé. Elise azam moi ça pembe taille boyna boye et puis on s'en appelle fierté. Il y a cinéma na biso. Parce que lelo bazo tenir biso moi rigueur basa kitoko pe na théâtre basa penate. Tango bino bato kitoko bosali. Bosali makase belé. Bozo boya. Non qui ma caméra. Ba question a boye. Aïe, est-ce que on remarque ça biso boza kitoko ça mabe. Tout ça na matanga. Mais dans le matin, tu as sur la peine à yo, ma batonga yo. Donc, on est là, Kingaï, mon Dieu. Ok. Na copé Sanzambe Lokumu parce que la Kinga Elise. Gloire raison à Kai Painaye. Donc, Nazana commentaire au Salate.
basi nyonso baza kitoko parce que nzambe akela mutu nyonso na tina nzambe asala erreur te akela mutu nzambe ndenge akela ngai akelanga asala erreur te ndenge akela Massimo Karine asala erreur te ndenge akela Joyce Ntambwe ndenge akela Mafa asala erreur te donc voilà siko yobo Mafa Fatou Kayembe hein donc maman sociale quoi on est na kota la moi polémique siko yobo za manager oui naza na manager nanga boza kaka maboki naza na manager non nga naza na bureau naza na bureau nanga Massimo ayebi bato bayebi Massimo baba mabe maboki kaka est-ce que oyebi que toi na matanga mamboko tsangai omo mafamo mama akima na kamera loba no na tikilo na bureau tala naza na manager nanga za na États-Unis naza na manager vraiment naza na manager nanga naza na bureau nanga naza na cabinet oyo bavocat badefendaka image nanga bazali yango tourner film cher bongo oyo les gars na TV film nini film mo ya cher boya ya cher mais magi otipo 365 jours wana nga mona zaki na producer ki film wana donc mais kinga na poto te parce que mutu film non parce que ça travail mais il fallait na si sango na Paris mais na si saka ngote par rapport à mama kamora mike mais ba côté mususu na sala ki mais eza juste fierté à mboka na biso nga na za na lolendo na kosala likolo na ngote mutu na mo rezo elanga yo muto zu mo bozu est-ce que ko sala industrie mo ya cinéma te ya mukebo ete ya yo moko biso ba misusu to ya oui na yebi que tozala matanga même ngape na matanga na zolela ya Solange yo moto zala bozui oyo ko sata mo industrie ma bokanela inga pozuma zo seka kaka oseka tiko seka ko ozo boya mama sociale loba ko sala industrie mo ya cinéma te ya nzoto mikete non chaque chose a son temps donc le jour e kokoma to ko sala ngo parce que nous sommes en temps on a peine à bozui tendengo zolo parce qu'on fait toujours l'effort toza kaka na effort personnel otozo bunda na tilelo donc c'est vraiment ça quoi ceux qui na kozala na bozui pata na za na bozui bana na ngai ba lia moi malamu ba la moi malamu mais bozui nanu ya kosala eloko lobi wana nanu na komi na ngote voilà ezaki vraiment moi matumoli muketo ngato sala na o azandeko bo teni biso rigueur peut être gérer songi voilà na yebi que na okango émission a posé il y a parlé pena to sala ngo pena calme lilobani na suka ya bokabwani pour lobby déjà mercredi corps réseau bima et puis na bande kono surtout balani en tout cas liloba bokabwani pena na olinga liloba bokabwani pena na linga ngote parce que to kabwani te on est ensemble non Jésus a banga kiango Jésus a loba qui perd pourquoi tu m'as abandonné donc voilà parce qu'il va consacrer un pasteur Kalamingi te va consacrer un pasteur hein Massimo Azak témoin Massimo Azak témoin a témoigné voilà donc c'est un peu ça pas chez Ali tozo lelaya na biso na kosenga na Nzambe asunga biso parce qu'azo sunga biso déjà tobo iliwa toza suna posa liwate Zamba sunga biso tokola moni neti ba pamba maman Solange baza ba monument il faut pas comment moni ba âge ba papa Lutumba ça fait mal non papa Lutumba tiki biso sali pasisco âge ya maman Solange il fallait azala oyo mutu to banda ko expliquer ka yebana omoni maman Mindondo maman Mindondo yewana ozo omoni ya komi koko boys tu vois c'est que ça fait bien ça fait vraiment du bien to comme mi bangé quoi tala siko mbangia mutu amulai bona ebite soki na kogunza maka soki na kozala ndenge nini mais Massimo azana posa mona ngaki mubangi nanga ngape nazana posa na mona ki mubangia Massimo donc eza passe ina sengo exercice mona ebite so osala ngo pesa bato balandi ombo en tout cas bazolo bakutu kuna nini esila raté siko bato mabanga pe manager libanga Massimo libanga na baka libanga bambote Lisa Bwakinga mpesi mbote na bandeko langa nyonso to ya photo sauf baza OK na pesi mbote nazaka pas trop nakoka mabanga te zila na pesi mbote na bandeko langa nyonso ya photo batu nyonso to ya Kinshasa mbote na yo moko mbote na Zuma balobi la sauf awa non manager merci beaucoup merci manager vraiment en tout cas la sentir au samusa libanga babo yoko bwaka
Mais parce que théâtre comme une lix moko donc c'est bon là c'est pelisanga musicien avion mutama boke pe na avion à qui Dubaï donc c'est un peu ça. Bye, on se retrouve dans l'émission Royabo, continuez toujours à s'abonner à Feza TV RDC équipe Bumba à l'assistance Paradis ABC na boité na bosanité zoom na sima caméra Clarisse Plasma et puis yangai rande kita boucle